lokola nalobi makambo ya ba intellectuel chrétien nazali kokoma pe na makambo mosusu oyo ekobebisela biso mboka makambo ya ba secte tulingi nzambe me nazali komona na mayele na ngai nzambe yango eseleki mingi je ne vous cache pas la vérité, je ne vois plus clair ici qu'on va. Lobi awa tango bo voter ngai nazali ko sala tour na iko suki sawa na octobre de l'année dernière na Kinshasa na komi na Mbandaka namoni groupe ya ba mama moko banso kitambala ya pembe bilamba ya pembe bazo betaka maboko na katikati na bango nabi uyu nani moninga na ngai moko tosaki place na Mbandaka ya komisango nalobi na chauffeur ya jeep nabi lembisa nana nabi di likamboni boni abi tozosambela be mpo na yo tokosuka wapi boyokaki lobilobi na nzela boyaki na yango mpo na koyawa na maboko ya mobali na droite ndako moko temple bandako be batongi wana nga banzaki makambo ya malamu babi batémoin de Jéhovah. Je ne suis pas contre. Si j'étais contre, mais napesaki autorisation basala babiloko tango bazali kosakola balobi tala obele nzambe kotala makambo ya bato ya mokili te okoki kopesa losako na drapeau te okoki koyemba hymne national te la zaïroise yo ozali citoyen zaïrois militant MPR makambo ya drapeau etali yo te chef de l'état etali yo te mais oyo nzambe oyo euti wapi nakamati nini ordonnance na tisuka na makambo mpo soko totali attention te biso banso awa totangaka bible totangaka baécriture simple kuna na kati mokolo moko balobi na biso boye Jésus qui s'adressait aux pharisiens atuni bango abi oyo mbongo bozotalisa nga oyo elongi wana ya nani babi na elongi à César abi à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu et Saint Pierre oyo pape ya liboso Saint Pierre oyo pape ya liboso akomaki oyo na ye épître be moko soumission à l'autorité civile alandi mibeko ya Yesu alobaki à Dieu ce qui est à Dieu à César soumission à l'autorité civile moto azali na responsabilité ya kobongisa mboka moto oyo akobeta mutu lelo mabulu na nzela abongisa lelo muinda ezangi atia maya malamu te abongisa moto wana yokenda koloba kopesa mbote te drapeau ya mboka yo etali yo te makambo no benzambe menzambo ngo wana auti na wapi oyo balakisaka biso ndenge yo ye nango ndenge be kangama terminé na koyoka isu makambo yo na maitoi te nyenye okokoma na chef lieu ya région mosusu okokuta un commerçant failli elingi koloba asali commerce akpei na faillite tongo etani akomi na sutani ya ba monseigneur bouton ya motane ekoti ndenge mo ya motane na mutu mais okotuna na gouvernement je le connais azalaka moto ya ba boyeboye na boye abi ya ye waya lelo azali monseigneur asi aumeli na kati obele olali oloti ndoto mpe tongo etani okomi alo bamama batata bandeko okoleka okutani na moninga oyo boyebanaki bokolaki akati kolokolo mutu nyonso atiki mandefu ako nyenye balobi o azali pape na eloko moko boye citoyenne citoyen nous rions mais où est-ce que nous allons avec tout ça
bapesi ngai na service ya sécurité demande oyo bazali kotuna ngai nzambe na ngai bo nzambe na ngai bo ezala reconnu 337 pour la seule république du Zaïre. Okomi awa nzambe yo nini kombo na yango baka yao o kuna nini bika yao o kuna nini citoyenne citoyen. Où est-ce que nous allons? Je vous pose cette question parce que je me la pose presque tous les jours. Où est-ce que nous allons? Mais est-ce que est avancée République du Zaïre ou est-ce que nous reculerons avec ça? Tukozonga sima na makambo ya ndenge wana. Oloti ndoto tongo yo papa, oloti ndoto tongo yo mose, oloti, ce n'est pas sérieux. Ezali sérieux te. Na boy personnellement ba makambo wana. Yango mona na bloqué makambo wana. Na lingi lisusu koyoka yango na matoi te. Soki tozali kosambela nzambe, na bekisi moto asambela nzambe te. Mais ezali eloko moko ya sérieux. Yo tata otikali na ndako bakamati mama bakene ake kosambela te 4 heures ya tongo yo ozali na ndako ozelaka ye nyenye toyokana malamu nyenye lokola na teremi awa nalingi mpe makambo ya nzambe pe mokolo moko ezali makambo ya zuwa te pe naoka mama o na koti na eloko wana nakei na koya na 4 bonga natikala kozelaka yo citoyens, faisons attention. Nakolobela bino yango polele parce que boko kalobi awa engindi balobi Mobutu contre les droits de l'homme, on ne peut plus prier au Zaïre. Tokosambela nzambe mikolo nyoso na Zaïre, na tongo, na midi, na pokwa, na butu, ndenge tolingi. Kasi na bwenini désordre. Constitution et pesingai devoir na veiller la sécurité à Zaïre. Ya kotala Zaïre etambula lokwa tolobaka na lingala ya bataton alima. Mbilinga te. Na boi motasambela nzambe te. Mais banzambe yo ndenge na zeko limbula binoa c'est très dangereux. Tata nandako mwasa keye mokote 4 heures akoyaka kuna. Okoyaka to kutuna ete uti wapi balobi na yo nini uzali kosa te. Babi bazali kosukula ye po milimo ya mabelungwa. Engai mobali na yo kosukula ngai to bele ye. Militant natiki neno esikoyo mwa moke pembeni na komi na eloko mosusu danger public lisusu oyo na bunda na yango te na moi na yo babengeli ni tribalisme. Nazalaki une fois encore choqué, dérangé tango naoki tango pe bino pe boyokaki makambo malekaki na kananga. Lulwa contre Batetela en 1986. 19 ans après la création, la mise sur pied du MPR, notre parti État. Maman batata bandeko nalalaki pongi malamu mokolo wana te mpo na koyoka te makambo wana ekoki kosalema lisusu na kati na Zaïre. Oyo tobani toboyi libela. J'espère que ba maman batata bandeko o bavani na kananga bazali koyoka ngai basala manso na okeli susu makambo oyo na matoi na ngai pe makambo ezali kokoma danger
toti bato banse banazali mobimba na kati na impere mais mwa moke awa mpona kosala subversion bazali kozongisela ngai baassociation tribale mwa moke oka basala pasu banani bangombe bingwa citoyen danger yango wana moto na moto azali na identité na ye l'unité dans la diversité mais diversité oyo ekoki koboma unité nationale te okoki kozala mokongo ovandi na bazaire olongwe na bazaire okei na ozaire oponi bunia ovanda mwasi bana okufa wana bakunda yo vous êtes chez vous. Ce sont là les enseignements du MPR. Peto sekaka bambuka mosusu soki toki te tribalisme tokoloba te bango bazali na kati na makambo oyo pe malgré le MPR nakenda koyoka te telle tribu contre telle tribu toboyi makambo ya tribu te chacun d'entre nous appartient à sa tribu mais toboyi tribalisme chacun a son clan toboyi clanisme chacun a sa région d'origine toboyi régionalisme et koloba soko batiyo awa commissaire d'état cabinet mobimba bele tribu na yo nini oyo nini tribalisme okoyoka bien okozala tranquille okozala malamu obele bato na tribu na yo penepene na yo oyo toboyi ntina nini ebebiselaki biso mboka mpe soko tokebi te ekobebisela biso lisusu mboka yango nazali koveye na bamakambo wana soki nayoki obelema moke